mais tango ba bi ke ba gagner est-ce que gardien balongoli ke yo loko chaki bite yo gagner na bisote équipe ata moto moko a gagner ezalaka likambo ya bato nyonso mais tango yo koyoka baninga te okoyoka tori ya baninga te oko apareko ezali ongana zobenga lelo le temple ya unilatéralisme okosala makambo nyonso yo moko oza ko mettre bato devant et fait accompli lobi bokola mukaboye ba enyele babandi koloba na site ya apareko ba enyele banani ngai responsable ya organisation mobilisation et propagande nazali informé na likambo ya ba enyele te namoni aza ko utiliser instrument oyo ngai normalement il faut na gérer yango baza ko utiliser yango na yebi bango te natuna motuna te yo kokota en contact na bato tozali na ba il faut na lo balikambo tozali na ba nous sommes dans le grand lac lelo soko lingi ko sala likambo yo zali olingi ko sala likambo okende kozwa biloko ya ba nord coréen et c'est normal si mokili mbeko bwa kayo po babike batwana baza bani mokili mbeko bwa kayo soko tozana région à grand lac yo kende ko banda ko solola na bato lokola ba interamo c'est normal pour que l'obilo bake barwande bakoti na boka na biso surtout pesa bango ba argument que bosa la bongo parce que ba interamo baza na mboka totuna motuna te tofanda tokangi maboko totala makambo ndenge oyo alors soit que ça que tozo sala yango en groupe mais biso je poto yeba yango banani yo toza na bango en contact pour que to sala bitumba ngo ndenge nini mais yo comprendre contact na bato biso to yebite soit que bandi ko kanga biso awa tokota na efficacité yango ndenge nini pona ko sala likambo yo sala makambo yo moko la responsabilité ya bato nyonso lingi koloba nini elingi koloba ke tango bo moko ezali te et des dangers alors j'ai compris qu'il apparaît quoi comme temple ya unilatéralisme soki bozali en équipe que les choses se passent en équipe okobanda kosala makambo yo moko te pour que allez la responsabilité bato balata yango bato nyonso alors que yo moko muto sali faute non alors tango ozo meka kotuna mwa mituna oke papa likambo ndenge to bandaki na yango ezaki boye te to meka kosala makambo to tambola mpe mwa boye tala ndenge ozali boye to meka te alors soki ozo yoka bazo yoka yo lisusu te yana tina ofana na makambo ndenge wana to bate soko to landi yo malamu oyo bato banganga ki balobi te Mobutu dictateur nde yango oyo zongi lisusu na pareko mbanda nde alobi o ya alobi te bato nyonso baloba amene oyebi nazali moto ya liboso parce que dans moment nazoloba na yo ba secrétaire exécutif nationaux nyonso bakenda natikala kingai moko oya presse akenda oya affaires extérieures akenda oya chargé ya ba mama akenda oya nini ya diplomatie akenda natikala nga moko moto moko akenda aloba azate parce que bato nyonso baza na somo moto akoki ko affronter banda azali te ponini somo ya nini po banda moto nyonso ebite ana monduki te ali na armée te ana eloko te boko banga ye ponini eloko nazo meka koloba na yo ezeboye mama ngaza mosali na nzambe soki eloko eze malamu na kondima yango soki eloko eza mabe na koboya yango soki ata yo zali monene ndenge nini soki osali eloko ya mabe nazali wana te kaka lokola militant nazali pe comme une autorité morale soki ozotambola mabe kokanisa te lokola yozo tambola mabe ozali na ngai elongo ngana kobetelo maboko te na ko traiter yo de la même manière que naza koloba na bato basé na mboka kuna babongola donc tokomi na anote mozobo ya koyoka toli ya bato basé ba collaborateur na bongo tango tokokomeza nde boni alors ngai nasali politique te pona kende ko établir dictature nasali politique po ete bato bazana ndenge ya koloba te baloba baza pe na makoki ya ke makambo bazolo basoke telemi na nzela bato bayoka yango bato bakenda na kimia moto moko aloba te ngana koki kokende na kimia te parce que apareko eze ya moto te ngape na mona pasi po ete apareko efanda etelema na tambola mokili mobimba ti na bamboka oyo na Afrique pona kokende ko installer apareko donc na koko fanda te lokwa moto pamba makambo bandaka koyela ngai babanda otuna nga mutuna yobwe di okozwa contact na bato na likambo yo za mwasi na moto mama mimi yo kende kozwa contact na moto libanda mbayi no ayibite
elingi ko lobete boza na union te na kati na union soki papa asali likambu fa loba na mama te soki mama asali likambu fa loba na tata te de sorte que soki ata motune ye bolo babino so liloba moko okoki opesa biso mwa ndakisa moko ekola kisate yo zwaka mokano boye ye aboyi yango to ye azwaka mokano boye aye ko yebisa yo tongo esi etana bato basali ya bato basamila bato basatambola tokoki ozwa mwa ndakisa bandakiseze ebele eze makambo eze bandakiseze ebele na lingina pesa yo ba detail ite parce que moni toze bato mikolo na pesi yo kaka ndakisa ofandi yo ka bon groupe ofandi na groupe apareko eze groupe hein site ya apareko bola mukana tongo communiquer moko ebimi biso ba yenyele bango wana to boyi benyele te ba bandeko na biso très bien pona bato ba kolanda biso ba yebi benyele te ba yenyele likolo ba bato yo ba simbaki mandoki na Équateur pour que basala likambo moko to mosusu contre gouvernement e bandaki ke ezalaki makambo salamaki autour ya mabulu ya mbisi ainsi de suite et tout ça bon allez lobby kuna toyoki bango baleki na site na biso tolingi tokangola mboka allez babandi ko utiliser instrument ya mosala na biso secrétaire général ayi makambo te ngai secrétaire exécutif national chargé à organisation ça veut dire que en principe ngai de motebonga ki na organiser likambo wana chargé ya mobilisation ça veut dire qu'en principe na propagande ngai nde na kwaki ko mettre tout ça en musique na yebi likambo yango te me bato banani okotu na ye te eze bato nga na zui contact na bango yo zui contact na bango te boni biso to yebi le président au joie contact na bato mais pour que o signer quoi que ce soit il faut que bato yo bazali na yo na comité ba yeba ce que ça veut dire mais ba yebi yango te yo kende ko kamata contact na bato o ezali ko engager biso quelque part parce que tango bato baza ko utiliser ba moyen na biso tango na zoloba awa naza ko engager yo te mingi pensate ata mingi pensate me nakoki makambo na zoloba ah yo pesi nga jana loba yango na pesi yo mala soki yo pesi nga jana loba yango nakoluka na pesa maloba pe na papa ngbanda po na yo kapeli so inga pa bien sûr donc tango yo pesi nga maloba na loba elingi koloba ke yo ndimi si ondimi etenga na loba na njela na likambo na yo ezali bon awa kutu ezali une radio privée o ya biso ezali site il y a une organisation qui travaille avec ba statut une organisation qui travaille avec ba statut elingi koloba ke président akoko soit un engagement mais avant qu'il y a ça la quoi que ce soit il faut qu'à intéresser batonio so mususu bangonde bakope sa aval na bango le président ali porte flambeau il y a décision euti na ye moko te meze makambo o ezali concerté ça se passe comme ça na ba organisation politique nyonso ba bengi démocratique lorsque la démocratie est en un minimum il y a débat interne pour que consensus est à la dégager et président au kamata consensus wana nda tamboli na yango parce que ezali décision collégiale très bien mais esalemi bongo te soki totuni motuna tokoki kotuna motuna te yo moni démocratie fonctionne kandengo wana lelo yo nakanyisi makambo yo koloba bandeko mingi basutuki kosutuka basusu bakoki kobituna okoluka babenga yo bisika mosusu po nini baninga bakendaki bakosoli te yo kosoli po nini omoni te na yo te boni naza na bitu moko te mama mimi ngai na lobandi koloba na yo a liboso ete nazali moto pamba moto ya babola komba na ngai ezali komba moko ezali pona bato j'ai pris l'engagement depuis 2 ans ya ko discuter na bandeko o tozana bango na apareko parce que yo sengi ngai ba exemple na prendre décision na lobi bandeko à un certain moment donné toyeba ke makambo tozo sala ezande pona bato tozo sala yango pona biso te est-ce que tokoki ko changer discours na biso te parce que souci na biso ezali nini to mi mettre au service ya peuple. Est-ce que vous croyez que logique tozana yango ya prise ya pouvoir par les armes tokoki ko changer yango ça fait 2 ans que naza ko mener na bango discussion wana bango baboyi un grand nombre ya bato na kat na pareko bandimi mais un certain nombre o ezali minorité baboyi na lobi tala en politique bokoki ko s'adapter na réalité ya moment
bitumba violence ezali eloko ya malamu to tokotikela yango bana na biso lokola héritage. Je pense que soki tozali ba responsable tomekana no mwa moke na kati na biso kotala ndenge nini toko kosimbana na maboko. Ça fait 2 ans kosimbana na maboko to proposer notre discours politique, notre projet politique, notamment dans le cadre ya ba élection namboka. Un bon nombre ya bandeko qui sont des cadres bandima kinga na likambo wana ba mosusu baboya kingai, notamment président toke na bango ti balingite ngana za na logique ya à partir ya moment où na pesi démission na ngai naza lisusu na logique ya bitumba te, ya prise de pouvoir par la guerre te. Pourquoi? Parce que na 2006 argument na pesa ki honoré Nganda na bandeko mosusu batelemela kinga yango wana na 2006 apare ko ezala ki na logique ya ba élection, parce que apare ko ezala ki campagne pona Jean-Pierre Bemba. Tolobaki biso to kende na ba élection te, mais to sala ki campagne pona Jean-Pierre Bemba. Encore une fois, Jean-Pierre Bemba kotaki en contact na biso te. Jean-Pierre Bemba kotaki en contact na Nganda. A sololi na Nganda, a convaincre Nganda. Likambo ya mwana mboka. Eza slogan biso no ba to sali yango. Likambo ya bana mboka, mwana mboka, mwana mboka. To sali